nzoto baposa ya nzoto ememaki ngai na ndako ya lokuta. Na ndako ya lokuta milangwa lolendo ekobo epai soki nayebaki nakokaki te kosala mabe na koboya yango etingami ngai na nzoto olamu na kolinga elingi nango ngai te kolopesanga makasi mpo nayeba kosala bolamu oyo nde lisungi ya baye baso balukaka yo. Soki nayebaki nakokaki te kosala mabe na koboya yango etingami ngai na nzoto bolamu na koluka elingi nango ngai te kolopesanga makasi mpo nayeba kosala bolamu mpo yo nde lisungi ya baye baso balukaka yo. Liloba na yo kolo elobi toyeba kotambola na molimo wana tokoyeba te kokokisa baposa ya nzoto. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Yahvé liloba na yo kolo elobi toyeba kotambola na molimo wana tokoyeba te kokokisa baposa ya nzoto. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Yahvé Masumwe, Masumwe, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tabac.